na sœur oyo ya 31 ans. Sœur oyo ya 31 ans naosepela na ye. Kandi ngaloba na émission neke ngane guerre ezalaka soki ye shibi nga wera guerre awenge soki toyebani. Vous comprenez? Bamabe asalanga azonga 3 trophées. Donc il se passe champagne. Toza kaka na continuité ya champagne. Tilelo. Comment dire na kofunga champagne semaine bimba pendant une semaine on funga la champagne. Autant négatif de funga champagne. Sœur Mpoka wana. Ndeni yo kokuma ti New York ofunda epa mbela. Ke groupe mosusu toza en groupe mais mosusu ba mosusu bana Belgique. Bana bato ko tu ba komi ko New York te na Belgique. Vous savez moi surprise en qui on a vraiment manu jusqu'à Lilo, chez Gas et Gas Taxi. Mais Rapongo, Lionel, soyez bien, tu peux côté bien n'importe tu éviter. Je peux? Ah ça va? La sexy. Posez. Tu oses voyou. Ah. Tu veux bien sûrement me tuer. Oui, on peut y combattre. Ça, il se passe en date. Voyez? Jamais la couille. Tika Maboko. Hein? Tika Maboko. Ben non. Mais Tika Maboko. Parce que là, c'est pas trop bien en fait. Mais. Tu m'as beau tabou. Là, pour la soupe en bas, héritier à Saint-Lissou, le mot de ma commune. Du coup, il y a Congo Révolution, encore une fois, Peter qui m'a écrit votre journaliste PK. Donc, il y a pour nous assurer que c'est une actualité, à ça parmi bateau, à ça la partie Latine Wata. Et donc, comprendre que ça les vidéos en direct, au CK, Latine Wata va refouler bamo. Donc, on n'a pas si on a des demandes de l'Issousou, Toye l'Issousou, Namaya Kapongo Lionel, na Michel Aigle, na vieux papier des camps producteurs, tout le monde comme nous a ici. Bah, question pour nous. Bonjour, Gas. Bonjour, bonjour, le boss Michel Aigle. Le boss vraiment Congo Révolution Nabiso. Merci vraiment. Tout avez dit 12 heures. Vous pouvez se prendre. On a votre héros. On a la tag. On ne peut pas chérir à moi si. On ne peut pas chérir à moi si tu es dans votre héros. Mais pour le respect à le PDG, le boss Michel le Aigle. PDG à Congo Révolution. Vraiment, merci. Et puis, cameraman Lionel Mayakapongo. Lionel Mayakapongo. Merci vraiment de la disponibilité. Nana bien. Bien Salaka. Charlie James. Azabien, merci pour prendre de l'osade. Azabien, c'est là jamais nous longo. Moi, ça vient Adam. Adamo Azabien. Là, c'est du tout quand on va la monnaie si j'ai dit jour. Grâce. Tout le monde orchestre Nabino. Bazongi. Na Congo. Mais en même temps, tout le monde aussi les vidéos en direct pour le CP là. Ça veut dire quoi? Non, bon, tu peux confondre ma cambo. Non, c'est pas la tête pour na malheur à hériter. Non, bon, confondre ma camboté. Non, c'est platé pour na héritier. Non, pour na héritier, je compatis, j'ai mal, ça me fait très mal. Na lingi récite, il y a orchestre na biso. Orchestre biso ba na Congo. Et tant que naza moi na Congo. Non, c'est pelande na sœur oyo ya 31 ans. Sœur oyo ya 31 ans, non, c'est pelanaye. Quand on a une émission, neke ngane guerre ezalaka soki ye shibi nga wera guerre awenge soki toyebani. Vous comprenez non? Lelo mal récite nanga hier a resepla nango te. Sera mkolo wana wa de kinga na 2 ans d'année, na 29 ans et 31 ans. Récite nanga a resepla nango te. Yepe récite na yepe ngape na clairement na resepla nango te. So ko ta kinda ko bonga na baki ye ya poto fonga na fongole motema jamais akoya poto visa poto refoulé baboye New York comité New York ngo pe na aéroport pe obati au visa caché refoulé la chose ndoki ya tout ça clair pour la Congo Révolution
tout ba kombo te donc ndoki ya Karine Mokondi yo so kotani ba kombo ya olamusinga okatinga pongi na cheko to perike te kotanga ba kombo wana te ba kombo ya bebisa émission talamité ba kombo ba poka na limité ba kombo mababe na linyango te pardon yaya kotanga ba kombo bato te na kofuka makutu pardon na oloba kaka sera 31 na wana kombo déjà sera mpoka kombo ne ya sika sera mpoka. Donc voilà, à comprendre déjà, va comprendre. Tant que fou la batoté, dans la grâce mise la sexe, ngai au moins nous sommes à sa base et sur can internet, dans les canaux chaîne à mindele. Na grâce mise la sexe, na konda na rabona les canaux chaîne à mindele. Donc toi koto sansate makamso, to sansa makamsote. Ngana lo bakaka, moi j'étais pas que na c'est là pour na malheur à héritier. Non, ça n'a rien à voir. Les gens qui confondent pas. Ça fait partie aussi, ça fait partie de ça. Mais non, ça fait pas partie. Ça fait pas. Moi, je n'ai pas cité le nom de héritier ni ma musicien. Non, le bakaka. Mais pas fait partie de la team ouate mbalamoko sepela. Coco Sarate, je fais pas partie, je rectifie. N'a chroniqueuse, chroniqueuse a arrêté que je fais partie des BCBG. Non, na chroniqueuse musicale, je fais les émissions avec tout le monde. Je fais pas partie de la team ouate. Na le banc déjà mbala nyosoto na attaché de presse RTT naza bouchoto été naza chroniqueuse certes qu'on a des bonnes très bonnes relations avec Héritier Watanabe. Je suis en bonne relation avec Héritier Watanabe, je le soutiens parce qu'il fait de la bonne musique. Tu comprends non? Na ce qui était la vidéo na rabia puis pourquoi biso wa congolais te tchaka makambo te makambo ezate na ce qui héritier na c'est héritier pourquoi na ce qui de la bien moi la moi soit na bat ba éviter que aboto azwanga déjà 3000 balles. Ayeba ke bato baleka na parcours nanga awelisa ke fongola makolo. Tu le resa la nga passe. Oh. Même si la sila na bato na je m'en fous d'eux. Mais ça la nga passe. Awelisa po ebi kende na guerre na grâce bo pona dimne, il faut na ke fongola makolo. A fongola makolo na 3 bato nga na bima na bango. Mais nga bato ya bima bango ata moto moko pona mi kitisa te na fongola jamais makolo bat ne kutu badraga nga. Mais jamais la fongola ko na mona ke e sopangai. Mais à salango na ndenga guerre na comprendre pe na ndenga guerre à salango ya un problème te ozo comprendre non à sala nga ba makambe belé bo nga so na sepeli ka ndenga ko New York abimi na a ko New York te mabeza ye mama be o a salanga yi mama be a salanga azonga 3 trophées donc il passe na bile so tali polémique banda pona mobali 3 trophées na lobate 3 trophées et salanga passe comprendre ye makambe ya salanga. Mais il y a qui ça. Allez, kaka. La distance vous en avez. On va trouver sur avec quelques motos abîmant la grâce bizarre fois qu'ils font la macole. À ça la émission tous les jours. À ça congolais ça brasse à fingaka. Oh boy boy, oh boy boy boy, oh boy boy boy. Ko finga na ofinga. Mais dès hier mais ça va finir. Ngako na finité na CP na fongo champagne. Au moins une minute. Toi, quand la continuité à champagne. Le champagne. Toi, quand la continuité à champagne. Moi, on est champagne. Tout ça, quand la continuité à champagne. Dis-le-le. Comment dire, on la champagne semaine, pendant une semaine, on fait la champagne. Autant négatif, on fait la champagne. Et puis, Régine, Régine. Irène Love. Régine. Cri de larmes. Azo Benganga. La champagne. Héritier, non, faut la penza. Toi, la continuité à champagne. Au moins, tu vas comprendre. C'est peut-être pour la héritier. Na sepeli pona sera mpoka wana ndeni yoko kuma ti New York ofunda ipa mbela ke groupe mususu toza en groupe mais mususu ba mususu bana Belgique bana bato ko tu ba komi ko New York te na Belgique yo fundi ba njade ngape ofundi ngai na nga visa na nga betne bimi fona so passeport na visa na nga bimi moi la kende ezadi parce que ye afundi ngai déjà a che ko la nga Europe de grand mukanda Europe il a rien à voir. Non, le candidat il y a déjà ça après c'est qu'on a passé comme la team ouate que bana Belgique après c'est comme on a appelé minute après c'est comme on a dans l'aéroport aux États-Unis que grâce mise la section aussi arrive faut pas que bon tique à côté à New York to suka metande nda visa la ngebimi voilà toi chez toi nda pour passer pas non bimi ça passe pas on visa la nga ebima qui depuis lobby quand des bazwa qui refuse on nga visa ebima qui lobby mais t'as pas fait la que New York hier maintenant à lobby na ba tant va contrôler va tourner. Tu es venu faire quoi? Oh mon papa il m'a envoyé ici. Ton papa il t'a envoyé ici. OK. Baninga et au sein de visa il y a groupe baninga basa po baninga basa na Belgique et le protéger ko tu bana bateau. Oyebi kutu. Donc au sein na poka moko poka ser poka.
au protéger bana batute ozo trahir o pesi na kombo nanga o grâce mbisi la tellement jalousie leki o pesi na kombo nanga na aéroport aux États-Unis o grâce mbisi kombo na yo malam pour grâce mbila c'est la kombo na yo artistique est-ce que kombo na mboka wa bengi la ko mais ya lobi grâce mbisi alabi ko la sexité grâce mbisi oui na parce que ça la combo ya grâce mbisi t'es la sexy mais non il y a le big grâce mbisi aussi arrive il faut pas qu'elle rentre à New York il faut aussi la contrôler bon nga atie combo nanga kuna chance que venanga ça la ka Charlie James a bengi l'aéroport ça ba relation a bi petit rende visite bimi boy nga na ensemble le billet nga mardi na ke New York le mardi au tozoni aéroport ya bozwa ba bezi wana bozwa suka na bezi nga ekoma tina au moins quand na ba ke terroriste elekati na chaîne ya mindele oyo anga bese elekati na chaîne ya mindele nasala émission na mwasa fonson londres eleka na chaîne ya mindele oyo anga eleka na bachaîne ya mindele so nga na beti baton eleka na chaîne ya esukaka babesa ba internet te okampo ya ngai na okende maradi na New York elekati na bachaîne ya mindele bomona na kapongo tozala tongo na Roissy na olakisa bino nga na mpoka te ça va voyager azokende New York oui nga na mpoka te donc je dois passer pour tout le monde a passé non bimisa passeport mais nga na un problème na Ertio Atana bete comprendre non lobi na suit ba coup de fil et pelé na loba na so adressé par Rodrigue ko benga ka lisu numéro na ngate parce que ngate mot na sali que Ertio ba refouler ba musicien est-ce qu'on est d'accord c'est pas moi tu comprends non j'ai rien à voir dans ça. Depuis 11 heures, nous avons une information. J'étais parmi les batailles de peut-être. Depuis 11 heures, on a bêté qui a mon cara. Comprendre, dans la monde, on appelle les communes accélérées. Comprendre. On a 15 ans, bon, on a fait là, il y a un poka champagne. C'est réseau continu. Voilà, c'est tout. Et bon, il y a un CP là, on a mal, il y a un CP là. On a Kenya, un CP là. On a aussi un balai. On a le baka. Oh mais arrêtez dit et puis yo réussi no so soit courage o benga nga la téléphone nanga o so ba kenga la o sepela pona wata na malheur a wata kenga la on sala jamais émission na wata oh ngata na la yeba wata na yeba yote moi j'ai connu wata kana ndenge ke na yebi wata moi je te connaissais pas ma sœur yo ko pekisanga wata te wata ko tikala wata na ngai donc nazara na ina ko zala kaka na ye tu vas même pas m'empêcher parce que yo aussi banaka na wata te yo za lolote moli choté oza elo côté pour le bac osa ce mission na héritier te yo nani héritier ko ta benga te pour le banga makamba bongo yo nani ngam na petit ngam na tie ba benga la ba pesa ba on refus qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça ngala fongoli champagne et ba guerre ba journaliste ma ya pocket nga sala a sepela na ba malheur na ngata nga sala a finga nga kongolaza bala a finga nga yo régine olobakate tango ya tie mpoka amemi mpoka na la timu wata soki yo lingaka héritier watana to ndimaki yo linga héritier watana banani kolongola nani ya mpoka nani pembe na héritier watana bino banda kota la timu wata kaka malchance batia na générique mabe ok générique simbité est raté to la vérité bino so ba complexe héritier bobanga héritier ngana obanga héritier te ngana chroniqueuse à la base ngana lobaka vérité pour héritier aza vient nanga autika la vient nanga beaucoup bobanga héritier il y a un problème na bino ngana oloba vérité amemi héritier mpoka yo régine oyebi yango te toi tu connais pas que ye fi wana amemi la team wata mpoka oyebi yango te ngata na bando tambola na héritier wata na ferry tana banda sika tana bando tambola na ferry tana bandi ki chronique sika na memi la ferry chance ferry sala boîte noire ferry aza conscient tana okanga penza la ferry kola tana sala a préparer boîte noire na ye faire na memela et maman na chance nga na fi en poka te fi en poka e banaka tu comprends non fi en poka penza e banama kamo e comme la biso na poto so to za ba fi en poka kasi nga na sa prison ta ne na na poto bo ça fait bientôt 15 ans j'ai jamais fait la prison tu comprends non na fi en poka te quand ça la poka problème c'est là na loba c'est là papa c'est là nga na fi en poka te na la salle présente s'il vous plaît na la poto je conduis na salle un peu ba délire peu ba dégâts peu na fille en pokate s'il vous plaît mais 15 ans parce que la fille en pokate yaya fille en pokate banat yo comme na New York tu es venu faire quoi oh mon papa il m'a envoyé what attends oh les autres ils sont en Belgique tala mpoka bana ba ni ba mona New York wandoki yo na moni bandela eso fabrikas makasi
rebandela lisusu kosuwana fabrication tala lisusu malamba arrière les à côté na komo loba mikolo et les à devant arrêtez Régine kosolsanga esote tina okofa kosolsanga esote j'ai compris c'est bon kosolsanga esote ozo afficher en plus na snap na yo et puis Stomy Rodrigue nga pona suwana wata nana posa na bino te pota na zana wata nga bino de bosa ki nga zana wata nga solo na wata direct to solo la ah grâce yaka nga na posa na bino te nga na posa na bino te je suis désolé nga so ngina so na leader ezata JB je vais pas passer par Roger nga na so na leader nga pena leader nga ba mise musu ba le kana na mindele te me nga ka kon ka pa na le kana na mindele nga na fani ba lebi ba binga nga ni phénomène on a les cas moi ça fonctionne ceux qui terroristes et les qui tina ba chaîne américaine tina ba chaîne ba ivoirien ba mise musu ba le quand même na chaîne mindele otika trafic ngana swana héritier fona le par Stomy je suis malade ou quoi ou bien par Rodrigue nga na ebiote je suis désolé ou bien par Régine Lunga mais vous rêvez vieux Tony boso sanga esute po bo benga ngake nga na se plapo na wata nga se plapo na wata na se plapo na yampoka bo comprendre to ka memi poka bo comprendre bo banga héritier wata na be nga na loba vérité po biki nga loba vérité je se rappelle juste aux en hôtel tango loba ke ba ya musu ba ndima iteke nga na ya ba mission na ya na ba mpona biki héritier alanda émission nga nyoso de A jusqu'à Z eta tuna bino to zabi to staff ba ninga na nyoso to vanda na hotel eta bino pe bo ndima iteke na ya na ba mission ba bité to ndima ki j'étais la seule personne na biki nga na ndima na ngate tu veux voilà grâce à la vérité quand ne eta biki na la vérité nga ba ngate sans complice na la vérité nengeza comprendre sera fi moko ya mpoka donc Régine ko lobate ke nga na seka héritier pourquoi faire pas que les États-Unis ba refula ka ba bengana ina ba mission ya nango makamba ndule mais ser wana ndi mpoka nde fele pas na ndenga guerre ka ndenga je fongana champagne nemido bana ya Congo révolution to nanga simbisa ni message toujours ko pela ni ba message to yaki to ba information ya source pour makambo ele kana latini wata dans bo sanité ati wata eza bien RKL bon c'est gens les États-Unis tout était RKL azanka sinon non le fongana champagne na tuno keso wana doki chino ki moneke ni maître supérieur ma ya Kapongo Lionel ya vieux papi mutozo produit batazi bango likolo na se atombo bango to bo sanité Michel Aigle ana bote masala nga credo disposé bambote belé des charmes bambote Fallon motema ya ke parti kenge mona poto akala bienvenue bonongo to continue so na biso non ba ngande sopela na nzoto na photo lo ba non fumula wa bana token classe bis bito no disolo ndenge mama ngwe salamaki ibani ndenge nini bato bakei na kati ya bakende avant kozwa visa ndoyebi potaleka interview bato aleki interview nzambe asali ngolu bazwi bavisa na bango normal tipe baye mpe awa bavoyage balongo na aéroport na biso ya njili bakomi awa nyonso soki baye ndenge nini bato bandimi bango po eza héritier to moto apesaka visa toyebi héritier aza na mote ya na pouvoir moko te na ambassade des États-Unis pour apesa baministère na ye visa bato balongwe na aéroport ya njili bakomi ntina na aéroport ya Bruxelles ya Belgique bakorefule bamusicien wana eloko nini ebongwami na coulisse bamiso alobaki bakombata noki bavideo ebele bakombata bafundi bango bazoki bafotokopie ya héritier ndenge alekaki na nini oyo na mission na B1 papapi mbongo na pesi mbote bisika azali ndenge alakisaki bavisa bazwi bafotokopie mais kombata patron général patron aliki azwiki bavisa wana ke nango na États-Unis basali bon ndenge esalami ndi barefule bango sikoyo biza mutakati kopesa biso information na biso banaka na mutakati la timu wa timozala après petit
Oui, j'ai les bonnes par rapport à relations. nous. Voilà, Par rapport à je nous, connais un peu. il y a fraîche, il y a bien. Mais dans la chroniqueuse, je suis là pour faire mon travail, je défends mon travail. Je suis là donner l'information. Il y a Batono Soto, il y a Fali, il y a Chibé, il y a Héritier Watanabe, il y a Kofi. Je suis là pour tout le monde. Donc voilà. Moi, je dis information au Nganayebi, au Nganayoki, au la Batono Soto, parce que moi, je n'étais pas sur place. Là, j'étais parmi peut-être Batel Bosso pour depuis 11h. N'a la mokanga ba 13h. Ba o ba ebinga ba ebinga. Ba voilà. Depuis 12h, na joie qui information 11h, on a bien non masqué. Non, on a bien takara, mon tour a tiki message. C'est là. Donc qui s'appelle un message. Oyoka depuis 11h. Na bita na nga ngara. So mon vidéo na en direct na salle on a ba 15h. Na cette vidéo on a en direct na ba 15h. Mais message à 11h 12h ba lobi que o ba refouler la team mwata bobo nabitaki yango kara na bi ba refouler la team mwata nde nalali nanga mais na 15 ans naye kozwa ngo ta ba peine eleki ebele naye kozwa ngo maintenant naye kozwa ngo maintenant en considération téléphone pe ebele donc nga onga nayebi la team mwata alaki na Belgique Yampoka. Donc il doit répondre à un message. Depuis 11h pour dire que nga kotona ki pa ki na ngote. Depuis 11h maintenant cette vidéo na 15h parce que na beta kamukara. Pour écouter vos messages, tapez 1. Vous avez un ancien message. Hier à 11h32. Yoka R. Allô. Bonjour. Bon, na benyo na bomi na pour identifier. Bon, na benyo ka pour na donc là maintenant sauf on regarde ma bonne à côté de ma bonne raison ici c'est bon on joue à la suite ngapi na ba fanatique na ngata tango yi azofinga ngai ba fanatique na pe ba osepela ba fana au moins ba fanatique na nga baza compliqué moko de ba soutenir nga na niveau moko ko comprendre depuis 11h ba obenga ezaka appel ya mpokate na biso benge Yampoka parce que azaya ya ana 31 nga na 29 donc depuis 11h na kaikla ngote na bokisi na nga okuto mais tala vidéo na nga en direct yango na saki na 15h kutu donc na jina nga tana nga mais si on a qui short kana 11h on comprend na ngina sauter information na bando seka Yampoka aussi bon na yebi ke Yampoka akoma kiti New York pour ko sata tout ça rigolo akoma ki neti New York tellement ya kinaki avant la team Wata ya akoma ki na New York et puis la team Wata bazaki na aéroport ya Belgique basaki escale oui escale na Belgique ngana konto mikolo ba monanga basaki escale na aéroport ya Belgique ye meto akoma ki avant a défoncé tango ya akomi avant bamoni par rapport à visa collectif ya groupe ezaba visa ya famille ya groupe tout batuni ozo kosala nini abi toza en groupe batuni me groupe baza na Belgique a travailler baninga parce que ya azaki déjà na New York baninga bana Belgique ndeni mbila yebaki ke bato bana Belgique c'est que elle a balancé abi que non baza na Belgique basala nini mbila tambola na téléphone ko benga bango na bango te babenge délégation bana Belgique botika bango te bamata yanga ni na yetanga balance musu bo soki na ningo yokaki information wana soki ezali pena visa ya groupe wata za mutu da voyage aka en espérance mingi ba voyage wata to chali bana po wata kota ba États-Unis bana kala ye ba ko kalkuleta pour nous faire comprendre batu ya Congo révolution pourquoi akotika ndeko wana a voyager ye moko etaka edike mais wana faut tout na wata peta mona kiki ya Mpoka za na mayele ou bien Yampoka amona kiki ayebi koloba français alors ya esa stratégie ya mouvement peut-être nga baloba nga pona nga pena kende na suka ba koma na prenga na koma peut-être ya stratégie à groupe je sais pas que grâce yo zela biso tant to koma Yampoka koma biso to koma après yo koma peut-être ça par rapport à l'actualité ou tout je sais pas donc voilà wana faut tout na héritier pourquoi Yampoka akendaki na Mpoka ne mutal boso la Bible c'est peu makambo au moins ce que les lozo place moko c'est écrit dans la Bible c'est biblique fouiller les mauvaises compagnies
nga so nana libabe automatiquement ozwango na facilité na peta c'est le conseil de kopesa wata na minute na conseil zate motate tozalaki na Olympia erataki yana musicien emepi raté passe anesi na motema nanu te asesu makasi ayeba musicien des États-Unis les mêmes problèmes barefoule bango deux choses à la fois et pas hérité bato nde batindenga bamessage babike Peter Kimonekene bopiso bokuta na grâce bazalaka pembeni hérité permettre que bopesa hérité conseil atika ta mosusu vantard kolakisa biloko wana eza nango mabe te nga mpe na vantard naolakisa j'ai des téléphones iPhone 7 au privé na ngai nasuwa nasalaka Charlie James vi moko aosola kitoko osoni na 23h kaka osali connaissance na 23h bosolo likambo ya moko leli bafasi kasi yango naobranche déjà omona émission yango otala yango salaka Charlie James napeso mbote naosinga bela sololi na 23h na minute et dans ba 12h olamoki code déjà ye abetaka azala na poto akenda mingi bapaza ba Dubai bakini comprendre bayembele nzembo te pas faire donc salaka Charlie salaka na solika abongo do sabiki ye bayembele nzembo pas faire mo bat muso bayembela bango banzembo nzembo moko ekomi likelemba 4 personnes bon yango to comprendre mais ye nzembo ye moko azani à l'aise ba merci ko la province de Lausanne motema avec obédécha les parents de Onji Luwawa à la Django le roi de Chicago bon séjour à Kinshasa c'est nanga balobi copine nga passage mokende de longue chambre ma copine préférée vient nga luki passeport balobi prêtre luki passeport convoiturage luki passeport balobi motema vieux Adamo boss Germaine Olungu baoekilozwa baolekawamessage la reine de lieu c'est pas que bakama bakestion eza te makambo eza ke héritier conseil na opesa ye so na opesa conseil tosola tout le temps na WhatsApp na opesa conseil tosola na téléphone ya nde nini tout conseil ka na opesa kaka na bato baza nsima héritier boti kobenganga que genre que nga na ngai na osala ba vidéo tozala bien na héritier comment je peux faire des choses comme ça je l'ai pas fait pour héritier s'il vous plaît stomi na bandeli kobenganga esute ti na okufa je peux na okufa koya pe cercueil nanga te Rodrigue oublie-moi. Mais pourquoi bah propos makasi boso comme système banda diwe ya quoi comme gars so kufi ya na bembe na ngati kufi pourquoi régime ko ya na bembe na ngati ko so sanga sute parce que osozo courage benga na défense j'étais choqué oso benga nga ouais tu vas voir je vais voir quoi toi na poto bonne ko grimacer bat ko moninga na poto lelo bientôt 15 ans ancien sandana balo yengo tu vas voir tu es en train de rigoler héritier azaya mpoka héritier azampoka ta héritier na libabe ta héritier ke na États-Unis babengana e ba refula et jamais weta koti alobi ke na bisa sandana kapu ya la guerrière maman na Kriana alobi ke kotika te continuer merci merci bango jamais bakota territoire na moto garde bande na ye bango bazalaka na kino wana nazala poto mosala ekende kitoko boye tokos kalibe kitakini te omone toyebani toteka na 3 minutes na biso tokate biso kitakini toyebani nga peso na kepe kin pe ba refulenga toyebani makasi nga peso na kekin pe esimba te yanenga code donc voilà merci na bato to balinganga donc fona champagne tous mi la champagne soko funga non après tango nga c'est réseau continue la champagne parce que on a fongoli champagne comme Peter a fongoli champagne pour se faire yo fongola champagne yendo kite nga sima fongola pona yampoka les gens qui ne confondaient pas les choses héritier aza motonanga comprends non yaya ba Régine wana ba benganga ba Rodrigue ba benganga basala nini pona héritier yo kasi bino bolingi héritier ko lekanga nga na l'hôpital na obela comprends non na lo bana docteur que je me sens bien. Il y a ma mère qui est décédée. Bobi Msanga, lobi na oya suna l'hôpital, na onzo à l'hôpital. Pour l'Olympia, na risque vie na d'abord santé nanga. On a sala pour la musique na risque. Merci. Mais dans yo Régine, on benga la téléphone. On benga la téléphone. Mais t'as y a quoi là? Et tous sont abattus quoi?
na risque na kutu ba combattant na risque na santé na nga yo ngo la sa ko lingi héritier ko lekanga oboni koto so ma to bosan na facilité santé na nga ba combattant na to tia ba pembele santé na nga j'ai des problèmes d'abord avec ma mère parce que na enfant n'est pas maman na enfant n'est pas na nga te ta na obele na enfant n'est pas maman boye ko libérer nga maman biso a mona le bien yo héritier moi tio na kisi na à l'hôpital na le docteur libérer moi ma mère est morte je dois partir je kapokana ke couvrir événement ya la chimwata pona mona ki soki nga na zate équipe poli nga moto na za moi na yebike moi ojon tutu fo nga na zala fo nga na chapwa na mwana mai na zala tututu po asa moto na nga il faut nga na zala na malade fo na zala héritier mona bolingo na lakisaki ye et puis je l'ai fait parce que j'aime mon travail pour montrer aux Congolais que moi j'aime mon travail na malade na travailler je risquais ma santé so na koyaki qui sait que peut-être j'aime na le moi qui peut-être que par rapport au mouvement non sale yo ya ko lobanga makamba héritier risque na sino ba combattant na finga ba combattant pour na kolaksa ke yo ya lobanga makamba héritier o sala ni pour na héritier so le bino soit risque pour na héritier yo zo ngo o banga o lenga enga fina ngai mais nga na banga te je suis guerrier penza guerrier la guerrier makasi guerrier moi mobile ya guerrier ça voilà na suka na guerrier voilà on comprend ya biso ngala la vérité nga tanga la ngate comprends moi français a passé na ba vérité na bien français automatique ah na français de tu vas na mboka français ta tu ya classe té mais tu ga ngo tu ya na automatique ozo mobile bo sula kalingala ba camarade kalingala na mikono luka mo mbale to ba français zo mundeleti tazo mundele pesa ngoto zo mundeli merci pour la conseil na mundele moi c'est là no fois c'est na numéro na mundele no pesa ya mundele nde na mbeto ba yeba makambo te na omeka ka bon OK kasi ni fungula champagne ou pandango comme asu na fungo pona yote na bangi na kaboti kala na bangi te mais to fungo ka sote kati kamera to mais na biso pour Congolais, ils aiment interpréter. Mais tango, et puis, Régine, arrête. Hein. Arrête, s'il te plaît. Arrête 2 secondes. Là. Arrête. Voilà. Bon, tu y a quand tu as grâce pour la moukier, pour nous ébaka, pour na makambu oyo salami na latine wata, et tu le baké. Tu le bas oyo tu yoka. Tu quand tu as baisse, mais n'y a pas na source na bateau dans rapproche ya wata héritier wata na ma pas Peter qui monekene na Paris ya comment révolution avec Michel et Papi des grands producteurs Papi Mampouya Papi Mangunza comment la moi Papi Mangunza les grands producteurs na pas na biso ya Congo révolution to dika ke nyo sera pour rien te nzambe moi yebi pas beaucoup de commentaires parce que mbote balinga Peter qui monekeni pati ke ni mona potaka la falon na bosa ke sandana amana mam sandana disposal na peso mbote Irene Love cri d'alarme soza la peso mbote belé MK un kecha mujinga cheval blanc peso mbote belé junior qui monekeni maître supérieur les quand fait na Orléans des charmes les charmes credo les grands musiciens de la peso mbote belé dans tous les bateaux de l'Africa News, Peter qui monekene, nous on est ensemble, tu as toujours travaillé pour Nabino, ton agresse bis, que tu as toujours des questions, mais ce pena ici, dis sur grâce à ma banque en bateau. Merci na bakino soto et puis merci na Nanan. Merci na soto ka. On est ça les gens ça les soucis. Souci ni. Pour le moment les bisi matama. Il y a d'autres soucis dit. Et c'est pas là. Pour le toujours soucis les bisi matama. Non parce que non, pas de là. Il y a une question que tu n'auras dernière na bosa ni m'avait vite faire la tête tomber là aussi de citer déjà pour toi tomber ça là 20 tomber na trucaté comme 30. Water, la tini water ngo ça la peine précisément nini parce que là avec ba rimière indiquer la qui bango fête ya mariage ya ndiko héritier ado bala la kenda ki ba insister na fête lokwa vacances prenez bango beta concert moi vacances na bango bitenga au paiement apema na ye akende États-Unis apema après wana to ba kozonga ba préparer ba activité mususu mais na yo ka suba information ki bakenda concert est-ce que vous confirmez que toi na tes est-ce mariage ils ont concert na lepina makambo na bango te
ngana attaché ya hérité attaché de nzoto te attaché de presse te attaché de maloba te ya kot bimisa makama etina chroniqueuse e bombanga copte namo attaché de presse te ngana yebi na te bakenda ni non hérité ngana yebi ke tant non que les États-Unis oya ngana yebi makama est-ce okende vraiment Isabelle hésité ngana yebi ke tant non que les États-Unis na donc yebi oya c'est que mardi to zone européenne concert ngana yebi ke na okende concert ebetama ndenge nini hérité akeka musicien moko bango to bazongi sikoyo mais hérité akobeta acoustique nga mpe na oza mardi nga danseuse oh yo ozongo blague yo binela wapi yo binana te vedi yo binana te quoi Grâce mille dans ton héritier. Mais c'est ça, full option. Mais tu peux pas siko. Full option de ça là, nyoso. Qui chroniqueuse to binara to film to sala nyoso full option. Mais tu peux pas si ya solo. Te na ninga mabete. Na ninga mabete nga na yeba keke et la concert. Comprends? Voilà. Et puis le reste, je sais pas. Sur les peut-être mariage na yebite. Nga na yebike ezaki concert. Nga na okende États-Unis pour na concert. Est-ce que okende? Marie vraiment toi na toya penza na ya Congo Lionel na toya bina ensemble biso na kana na o voyage na ni na zo passeport o moni na zo passeport mais bon tout ça non ça problème non zo penda mais ça veut passeport parce que ça biso o moni ba yo tshaba pasu numéro à visa ba ke kuna ko ça biso ko balancer nga ba na la ke visa nga pa ko balancer nga c'est na mettre la place pour passer mission là bas moi 5 minutes natanda ke ngasi mbisa azwa visa na pour venir okoka bato ya ngai bato balesaki Peter Kiboneke nazala bato basalaka moi puis ça moi bien hein na boseli Sandrana Kapuya la guerrière hein la mère de Kriana wana motema ya credo bila bambuti biso ozali na bosani te hein fille akangi lion po apesa lion film il neige love Christ d'alarme MK Peter Mujinga Cheval Blanc, les grandes actrices na théâtre Jani Fay, Bila Bambuti, Chani, maman na Keila, Mouté Makadi Stone. La vérité, na la kisa, après ba ke kananga i passeport, ba ke code la ke. L'accent mais bomba numéro visa. Te kindoke komi. Ya mpoka ya ko tsala mpoka wala passeport. Passeport visa nanga yango vite fait na la kisa. Omondi nengeza kudu mega ponga monya ngote utira tanta ya ngape ya obanga ya poka donc na kina retrait passeport nanga lobitango bango ba lobike ba nina ki ngana kina kwa retrait passeport nanga donc Martin merci boss nanga salaka James Charlie mon bala tembe donc mardi là sur la pause sur la France donc on va déjà partir au Kenya. Mais il faut éviter tous les autres. Télé-réalité, tous les bon, mon star en matin. Maman Pokate. Bon, on va contrôler. Vous allez faire quoi là-bas? Non, le bas, oui. Cela tu n'as bonjour, madame. Oui, bonjour. Après. Mais il faut tourner. Il faut y retourner. Vous partez où? Je vais à Conta. Pour faire quoi? À la ville Georgie. Pour faire quoi? Je vais là-bas parce que quoi? C'est privé, je suis pas obligée. Déjà. Parce que on a donc moi déjà que je vais le remettre là tout dans je vais dire on refouler tu vas faire quoi? Parce que pourquoi pas tout là pas aller si on est Camerounais le bateau c'est privé. C'est tout, c'est privé, pourquoi il me demande? Visa nos amis, touristes, mais ça visa ya. Allô, ya. Bonjour, les amis. Ah, vous l'avez pas battu, hein? Ah. Bon, fanatique, on va pas on a plein l'émission, on plein l'émission. Au moins, Belgique, tala. Fanatique, on va baser ensemble. Tala, on va bien la motamisi, on dit malade. Vous l'avez fait dans le monde. Vous m'avez dit que vous avez fait. Ok, on a plein l'émission, merci. Au moins, fanatique, nanga. Yo bien téléphone nga ke bousé. Na moni na za pina fanatique. Babité ya ko monela yo te.
Beaucoup za la guerre noti yalinga kokana na yo. Yo ma paviante. Ata ye lelo et si mete to boka ngunda le temps. Vitesse agi déjà na sauter déjà beta bwana. Ongo kokana nanga et si mate ba fanti ba tomboka kilobi yalinga kokana et si mate ma paviante biso bébé toka mikolo bébé sala ka Charlie James. Bagelinga ki mapoka mpoka minute meni mpoka. Meni mpoka. makambo eza minene mama moninga ewa azongi na afrique azokanisa ya bafanatique na ngai amoni 10 000 mindele na mbala moko amoni mpe Michael Jackson ata lekani ya belgique akomelaki conseil soki olingi ovoyage conseil mpona bafille olingi ovoyage sokola nzoto na mungwa tue maki baloba nini nga nango obambi na mbunzu olobi makambo nyonso to ekoyi na nzoto osokoli na kasi naolakisa bagene fete osokoli na nzoto ngafana kuta na wile etoka nasala abongo nalongoli mpoka kasi bato bamona yango ti ye jamais aya koto pardon, oyo kokataka pongi ngana continue pongi ya bye ya poka bye ya bon so fete yo pe Lemise comment ça va bon côté tu vas kete nga mona autoriser bo tiango mena bo sekaye bon so kete on est comme dans volonté nanga po bango ba refoler bango nga mteno akikuta kaka nga moko na boss life donc profiter na ko bima ensemble bandaza sur te pour profiter bena ensemble pour bebisa suma kambo ndito yo kali ba bakati ni muninga zate wana yo moko ndoko te muzaka no balo pour profiter de ma vie alors moi c'est le lot molisho wana vie nanga kaka alors moi ça pembe le lot molisho ataka produit te pembe naturel kokolo ba blo kwa na tena bi kaka nga na okenga mo kaka bo kaka boy Barapongo, botazana niza grâce la tête. Ya boka taper oui. Bon, tokati, tokotima to la champagne na biso. Donc Marapongo, Lionel Moutoua Simba toujours Lionel Marapongo, merci. Batwa na Peter Kimoneke ne bo pesa bo benga tu bo continuer ko benga. Ata 20 fois 3 fois to loke to tuna e azana biso ensemble. Pour continuer ko benga, ba commentaire ça la biso bien. Comme révolution, ya Peter Kimoneke ne peka papa ya merveille Pedro Kimoneke ne ya petit frère Junior Kimoneke ne ya bravo Pedro na bani bili tu kana ko mona na mwa muke tu bani bili tina mona moko merveille OK merveille bisous on appelle ça mbote bravo Ananas Kimoneke ne leader na Luanda bila ba moti disco zali bon tu mets la champagne na biso yo ni na champagne bye champagne